et bonjour, on appelle votre besoin de Bakou, ya kolanda biso na mokolo mwa lelo na ezui. Ezali bongo branche moko to na chaîne Libération Océan du Congo et pas auto ka bongo ba Congo mani et pas auto panzaka to sasaka et pas auto bela ka moto papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya balokia ye pour le Congo et pas auto analysaka ensemble et pas auto salaka éveil patriotique et pas auto sensibilisaka to conscientisaka to mobilisaka et pas auto longolaka peuple Congo la bolema et pas auto chaka litono na nzete poete to benga yango malamu et pas auto salaka bongo mosala ya Jean-Baptiste et pas auto motelema bongo lokola basinzili kobeta kambela pour ba ete tango ezali mabe ba Congo mani to teleme biso banso biseka biso ezwa biso to tozo bonsomi mwa biso et pas auto telema fermé fidèle lokola Bakou ke pona kozela lycée pour la République démocratique du Congo et pas auto mokundula ka maloba yanko ko la biso le laboraire wala ba biso béché fouiller ne laisser ni place que la main repasse ezui la montée religieuse popo ezui et comme la bino bisika binso ezwa milino ezui ke de bongo na South Africa et pas ya gilompinga molonga nyana na lompinga gipe prompt rétablissement na lompinga pe merveille kitoko pe bama passa la biso papa na mama tikanzambe apambola bino ezui ke de bongo na États-Unis d'Amérique et pas ya équipe pour la té pe et comme la mana na ngala kunya donanga ezui ke na Angleterre et pas ya ngamo konzi pe na les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave na mboka ya ngamo konzi na Angleterre ezui et kende bongo pa ya papa Alfred na mama Clarisse na Canada na mboka ya ino lipasa na ya c'est antela et mona bon pe abbé Jean-Paul ezui na Suisse pa ya mama na Jolie et mama Dolo mama Samuel mabolongo toujours mama Pierre Tenkane Konto ezui et kende bongo na Autriche et pa ya mona mère Debrino je dis mon mère Debrino ezui qui est bon en Australie et pas Désiré Botou na maman Elisabeth Botou na peu pourquoi pas papa na G3 ezui na France et pas ya papa Michael moto ya océan de la presse congolaise et maman Célestine ezui mon bongo Achille Tela na France ezui et mon bongo maman sociale Grâce Umbantela na France pe ezui qui est bongo na Allemagne et mon bongo qui la mentane compte bokle le compte femme pekato pe et maman en Allemagne mais précisément na Akene pas ya wapi lâcha bien les maman sociale maman ya bana bitike ezui et qui est de la plus trondée et pas ya maman missionnaire dans la posa la bino maman missionnaire na ngai na mboka nita babe il faut que yo motope bakoko ya Lumumba ezui ezala bongo les États-Unis d'Amérique du Sud c'est pas ya mama Congo et monape beaucoup la ka ikala songa nzila ya kimbangu dia mtungu nya bakoko nyonso bisika biso ezwa mibino nzamba mpungu tulendo afula PV bo s'abonner massivement na chaîne Libération boko zalaka bongo de cité awande turubaka vérité peto bomba ya muté na sali beka esika oto ali bongo ko bimisa mbindo monso ezana République démocratique du Congo pe ko bwaka yango libanda po ete mai matikala petwa po ete ba Congo mani bazo lobiko ya solo na moni bino nyonso bo ali bisika bike na plus 253 plus 257 plus 252 vraiment nzambe alola apambola bino po ete boko benga biso bisika biike boko benga kasi ndenge tozali awa makolo penza ezali na pose tambola kasi libenge koloba lokota ya lingala yango nde ekosala biso penza pasi bandeko soki bosungi biso ekozala bongo mabete pamba te toali na besoin ya makambo maiki ezosenga kobele bisolo po ete totambola tokende bisika banso tolobata lokola bamibi oyo balobaka na biso ete évangile est gratuit mais l'évangélisation écoutant et payant pambaté tango bako tia instrument balowe tango bako kuma mwa mongolota ba papier wana bako betsa ngola machine bako pesa bobele misolo ndenge to ali apena to ina posa ya misolo ya solo to ba pasteur ya malamu ba kote ya likambo ba ko dénoncer l'insanité mais mingi penza bakome ba mboma ya bopolo lokolo to lobili ka ba pasteur lelo to ko simba bongo likambo e kondongwa ba pasteur boni ba panzi bato c'est tout la mikili ya poto bande ko balingi ko sunga biso te koyoka bobele lo sambo ezalaka mingi awa na République démocratique du Congo na biso bato to ali awa na Kinshasa ba oto ko lia Congoli to yebaki ete lo sambo yakide ko kabola biso mais na poto pe lokola pasi yango pe bisika biso lo sambo e kaboli bande ko biso bande ko sunga biso na poto tala kindoki e kaboli ba mabala
yango lelo tokolobela likambo etali bapaster oyo babongo na mikili ya bapaya tokolobela mpe likambo ya république démocratique du Congo kosala pasi likambo letali passeport tokosimba mpenza na ambassade na biso ezali bongo na mikili ya bapaya baambassadeur bokosala nini po ete bayi mboka oyo basongaka biso bakozanga passeport oyo kosala pasi misala mikokufa yango mpe tokosimba yango tokosimba mpe este ya république démocratique du Congo epai wapi beton ali na kanda mpenza faci te mais beton mosusu ya ndeko na biso mepesa mpe beton ali bongo na kanda mpe apesa message na ye tokolobela lisusu likambo oyo ya mwana mboka Denis Mukwege amemi pole na miso ya bato ata kobila bato bokokotela ye kasi ya likambo te mais mabe ya Denis Mukwege la kanza oyo akomi kosala boye malgré apesi mongolo to la lobi aza pio ya étranger te ye ali kongo mani kasi yango nde tokosimba tokenda lombango tobanda nano na wapi bandeko na ngai tosimba likambo te la pasteur bilili wana boli komona wana papi nkumu papi nkumu bokomona bafoto na ye ndenge na akoloba boye kabu ya kosala yango gloire ngoma mpe akosala yango akotia mwana mobali wana ali bongo pasteur aki bongo mosali ya nzambe na baza ya mikili ya bapaya boyebi ye ape na Kinshasa ndambo ndango bayebi ye papi nkumu afandi wana atei asali makambo kitoko bamiracle bayike kasi kamwa aye lelo azala député na kati ya république démocratique du Congo nde yango tokali tokosimba likambo letali république démocratique du Congo mpona badéputé ya lolenge oyo na banzi nayebisaki bino na mikolo mileki nalobi tokotanga moko na moko totala soki mpenza akoleka malamu mpo ete bayi kongomani bapesa ya maboko likambo lezali wana ya paster papi nkumu bokomoni na bafoto na banzi boyebi ye mwana mobali oyo asali mambi mabe maike akaboli mabala mabato akoti kobimisa mibali bandoki akaboli lelo mobali na mwasi bavandaki esika moko mobali aya bengana mwasi na ndako abengana mwasi aya bengana mobali na ndako mobali akomi kolukaka ndako ye moko afutaka akomi na mopaya esali pasi mingi tokokaki makambo bayike bato babengi biso mamose okolala kasi tolobi tokolala te makambo so ezali ntango otindi dossier na okanisaka mpe mamose yango otiaka ntango eloko moko na kati po ete ntango ye mpe alobaka zwaka baminance retour wana nyonso ezwaka kaka mamose ya ntango akosenga bilo bokofinga kasi ntango yo opesa ye dossier mamose ya abeta mbela okokanisaki mamo de séance azaka na kabuya okokanisaki mamose ya azaka na bana bosungaka biso po ete ntango nyonso oza na likambo na o mwasi yango ya atelemela wama makongo adefendre toto aliala mpona kodefendre makongo mani mpe koloba bobele bosolo bosaboni massivement na chaîne ya libération bopartage bémission bolaike commentaire parce que je sais que j'aime Big Daniel Ngenda Yako na maman molonganya Big Daniel Ngenda bungisi bongo être cher aux albums maman na vraiment les beaux Daniel Ngenda ali bongo matanga tolobi Yako Charlie Chobo que Dieu vous bénisse maman Jovi papa Mapasa maman Chantal vraiment bande ko ngai nzambe aleka na pambola bino banso nzambe penza aza na bino pambate bino nde bosungaka océan ntango makambo ekokomela bino esengeli tozalaka na bino elongo équipe mobimba ya Océan de la Presse et puis Océan du Congo et puis si bongo Big Daniel Ngenda la molonga liwa et puis libota mobimba ba condoléances vraiment bande ko ngai likambo esali pasi papi nkumu ye apaza la député na sima ya kosala mabebo e bande ko ngai to solano likamba pasteur boy kabo ya lompisa yaka na lombango otela biso video ya kuzina ye nini azoloba. Je suis congolaise. Pendant 12 ans, j'ai été l'objet sexuel de mon cousin pasteur qui se fait appeler Bishop, un homme de Dieu qu'on respecte. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour le dénoncer. Parce que certaines femmes sont encore sous son emprise. Il abuse des femmes. Parce qu'il a des liens très étroits avec le monde satanique. Oui, je peux le dire aujourd'hui. Tous les pasteurs qui prêchent ou qui sont dans les églises n'ont pas forcément un don de Dieu. N'ont pas forcément les pouvoirs. Ils ont juste des liens sataniques. Ils s'utilisent pour que leurs fidèles soient sur leur emprise. Il a fallu du temps. Parce que ça a duré quand même 12 ans. Alors que je suis mariée. Alors que lui aussi, il est marié. J'ai essayé de tout mon pouvoir de résister à cela. Mais aujourd'hui, je viens témoigner car il continue tranquillement d'exercer. Il continue d'être le bishop dans 2 églises qu'il a fondées lui-même. Une église
au niveau de la ville d'Orléans et une autre église au niveau de la ville de Paris. Dans le milieu congolais, personne n'ose le dénoncer. Tout le monde a peur. Mais il faut que j'en parle. Peut-être à travers ma vidéo, d'autres femmes viendront témoigner. Aujourd'hui, je ne peux pas montrer son image puisque c'est mon cousin. Et dans la famille, on me demande de ne pas montrer son image. Mais je ne peux pas, car Dieu nous dit aussi qu'il faut dénoncer. Dans la parole aussi. Le manque de confiance fait que nous allons dans ces églises. On espère trouver des solutions. On se laisse influencer par ces hommes qui nous imposent les mains, qui pensent qu'ils ont des pouvoirs surnaturels et qui profitent de beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes sont abusées. Je vous dis dans l'église, beaucoup de femmes sont abusées. Mais elles n'osent pas le dire, de peur. Parce qu'il y a une domination telle, une domination satanique avec la complicité de sa femme. Son protocole, même la femme qui est proche de lui, est son deuxième bureau. Et sa femme le sait. Voilà pourquoi je dis qu'elle est complice. Elle sait que son mari a des idées sataniques. Parce que moi, j'ai été son objet sexuel pendant 12 ans. Il m'a fait des choses imaginables que j'aurais jamais pu le faire. Même avec mon mari, je n'ai jamais fait. Je vous explique ce qu'il a pu me faire dans la deuxième partie. Je m'appelle. Bandeko na banzi bolandi vidéo wana ezali bongo cousine ya Papi Nkumu. Oyo atambo ina ile kola mwasi na mobali. Na bavula zomi na mibale. 12 ans ndenge bolobaka lokota ile falasi. Mwana mwasi azali marié. Bako bimana ndeko na ya mobali na banzi bolandi mwana sala ba commentaire réalité pour aller solo. Pas lobi azali na mingi ya kobimisa. Papi Nkumu a dominé na mwasi oyo ya ye moko. Pazola ile susu mwasi ya babale kasi lolenge etambo na bango ezali malamu te. Kasi nazali kotuna bandeko na ngai po bokomaka na makambo ya boyoza mwasi ya libala. Ndeko na yo bobandi kobima na ye ti bokomi na mvula zomi na mibale. Bandeko na ngai lelo sekele bimi boni tala Nzambe alingaka itungia te. C'est comme moto ya boyaza la députée de la République démocratique du Congo. Congo ne poubelle. Et ko yamba moto no so ya bosoto. Soka yeye na poubelle ko kota po eta yebi moto ko pekisa nga azalite. Mwana mobali o candidature na ye ko ndima mate. Ata ko futu ye misolo po to yebi lelo ba député ba yike. Bokoti na biloka ka bongo po ko Félix alobaki azala besoin pe ya basi ba kota la course. Na ba parti politique o ebotami o ezali na basi ebele ba futi na bango misolo te. Yango moni ba député ngo bali ba yike. Yango moni basi pe bakola ba yike pa ba favorisaki basi. Ba candidat mingi ya ba député na ngobe ya ofele. Ba keya ba ofele, tamso mo ba président de ba futi mo misolo mia bango. Po ya zo ya ye moko apese 100,000 na ye. Mais oya ba député au moni misu bazala ba 400 députés 500 mingi ofele ba koti basi ebele. Po soki boza basi 5 plus 1 et c'est le quoi 6 groupe wala mobi mbata boaki 20 boke bo ofele po basi baza déjà 6. Félix appelle ça qui grâce à l'olenge wala. Donc ma pona mi ambalo bato bafuti pe ambongo mingi te ya li bobele bato ya bofele ya ngwana moni bangola baye ebele pongo po misolo mi pesa mite. Po ça qui ba pesa misolo ndenge lo babaki be bato ba pesa ba candidature ebele bongo te. Kasi oyo ya papi oyo nani akopesa ye maboko botala ka ba député soki bomoni elonge mona mobali oyo azali bienvenu te. Akoya na parlement ko sala nini? Eloko nya eko sala po abiser na ndeko na ye moko amosi pendant 12 ans mvuta ye. Mobali ya mwasi ona ndimi te ka ko sepela tsu na mwasi oyo. Donc Nzambe asutukisi ye. Tope mwana mwasi eloko moko a perdre pa ya Papi Nkumu yango na eko pomola. Kasi pasteur alolenge boyali pe la bato musu ba ko kotela ye babina no biso to mona ye na mabete yango to kondima te mabeni ni bolingi bongo na ye nango po yango ya ndeko na ye moko mwasi ye ko bimisa. Mabeni ni bolingi bongo na ye nango. Siko esengela ba mama nyoso bwali famille na Papi Nkumu o bana bilo bakina ko vala ndako na ye bomituna. A viola bana bilo te. Siko pasteur aboye alubi aza député. Congo botala kana le kambabo. Bandeko ngai bwana mikila bapaya. Botala ka ba pasteur ba kimi Congo ba ye kuna. Moko pe déjà to bandi ko yoka ye. Mais to zo zela to simba yango nyoso mobimba. To ko pomola ye apo eza chaîne de libération.
yango na yebisaki bilo miso miko ngenga miyali pa unité boboy basango mokonzi po be créer la batole to ko bambaka la ba rideau bato boko mona bako ya la vitesse lobi azalaki mosani ya théâtre lobo kula bali ko mata na bokeba ka bobani ko yoka siko moko ya bango bali ko pomola to boy te nzamba pambola ka mais o ya vitesse boy te o sali nzambe nini o sali liye nini bande ko la ngai tozali kozela baya kopesa biso ya bongo toloba bokeba la basala nzambo ya siko ya vitesse ya Android bokeba po ete mbeba ya limaike na banzola toliki tokimi siko na lombango likambo letali Est République démocratique du Congo lobi moleki bande ko langa ba M23 ba bomaki na Rutshuru ba to tshela bino film wana ezali te po eza catastrophe ba koti ba bomi détail ezali malé la bande to kosela bila ba émission ezali ko ya lolenge ba bomi na ba mboka ba bomi kasi awa to komona ete bato banso miso na bango bela maponami likambo ya esthétique lokola bale tcheke tata te mama te kuna pe M23 ko sala mosala na ye bolanda ki message kitoko ya John Numbi bakamba lobi Congo bozo considérer moto bozo considérer moto bino bozo tala kaka bozo e bate oni baza ko lengele po la biso kasi tozo message ande ko la biso nini ya lobi sie bakongomani sie batoto ya RDC tumechoka sana na hii EAC. Tumechoka sana. Tumechokea mumakambi, tumechokea mamigini kwenye tulikimbiliaka. Hasa kwa leo EAC ndio yenyewe iko nasaidia M23 kwa kufanya nini? Kwa kubasaidia kupiga ba jeune patriote wetu ama government yetu. Sie population ya Nord Kivu ama sie population ya RDC hatukusinyaka na EAC mukataba hata moya. EAC inasinye maakoro pamoja na gouvernement ya Congo. Na gouvernement ya Congo banenda bana respecte ma akoro zabo gisi bali fanyaka saini ama kusinye pamoja na government ya nini ya EAC. Wapi kwenye ulishakaona peiji nayo EAC juba soda ba EAC bake batutawale. Wapi kwenye ulishasikia peiji nayo communauté internationale kusema basoda ba communauté internationale bake batutawale. Nani ba patriote ba jene yote sie njo tuko na kufia mu makambi, sie njo ba mama yetu biko na kufia mu makambi. Sasa pour votre information, sasa tuko nasema tunarudia kwetu kiwanja kwetu Masisi, banatupiganisha banatupiga mo mabomu na banaongeza kutupiga, banatufungia manjia, banasaidia gouvernement ya Rwanda. Sasa mbona saba nya Rwanda biko napita kwenda atake government ya Congo, habiko na kuya kusema baarete gouvernement ya Rwanda ama M23 banaiachia hayo iendelee kuagrese government ya Congo. Sasa government ya Congo ilisha kurespecte mikataba gisi inatosheka. Na hatuyaona hata siku moja EAC inaleta chakula kwa mama yetu wenye biko mu makambi. Hatuyaona communauté internationale inaleta chakula kwa mama yetu bebiko mu makambi. Lakini tuko naona tu chakula biko natupatia ni kupiganisha baingize adui ili atuagrese. Sasa sie bajene patriote bajene sasa tuko nasema tunarudia kwetu. Tunakutana kibambazi ya M23 banatuua. Sasa na banasemaka sie tunasemaka juu tuko manipule na ba politicien. Si tuko manipule na ba politicien. Nye watu ya West, nye watu ya Kinshasa ndio mnasemaka tuko manipule na nini? Na ba politicien juu amuyo magumu tunaona hako huko. Babangu bali muzika muzima nani kule Katoro. Bande ko ngai bolandi message ande ko la biso. Aliko sembola makambo ezoleka la Est République. Aliko sembola lolenge ni ba ko boma. Ba Kongomani. Soki tolinge ko la biso na maponami te. Ba beta biso 3 élections ko kao. Maponami wa 2024. Maponami o yiki oyo. Maponami o ezo ningisa. Maponami oyo Kabila za la course te. Ba John ba ko beta boy. Ba M23 ba ko panza boy. Ba ko boma, ba ko sala boy ndeko langa ba zengi biso to telemato se soulever. Po ba loki ba ya ko kotela biso liboso te. Maso la kate ko la biso ko kene malamu te pona nini? Po ete ebali bango ezalaki malamu te. Tokotika la Félix deuxième mandat. Tokotika problème la kati ya République démocratique du Congo na ba paya o ba pesa ki Félix le pouvoir nde bango ba ko bunda siko biso ba kolomboka totika ba téléspectateurs tala makambo ko bomba te bande ko la ngai
tala bisika mbebe ezali epai na biso bolingo ezali te lelo boko nyoko affaire passeport ezali ka bino te na a na Kinshasa mais siko nga nazotuna ba ambassade ya République démocratique du Congo na mikili ya bapaya esalaka nini comment peuple azoya futi mbongo na ye mais yo ambassadeur ozali na incapacité okele kobimisela bango ba passeport bakomi kolongola bango na misala bakomi kosala bango makambo mabe et puis bozali kobosana ke soki Congo ezali kobika mpona bandeko na biso na potonga nazoka kanda po elo moto poti ndelanga ta mwa $100 mama sayanga nazala passeport te okosenga pe mutu mususu batu mususu balingaka na bango te makambo na bango yeba kombo la yemi balemi sapeleka na banque bandeko na ngai bopesa bato ba passeport comment zimbongo ya mutu pendant une année boni boni ba passeport ko bimaka te ata difficulté mais obima c'est quoi le problème nini Allemagne Belgique France bandeko na biso baza kuna ba Suisse ba kolela ba passeport ba ambassade ya Congo esalaka nini mikolo mileki to mona ka ambassadeur ba bengisi na ndako bakangi bureau ambassade soni makasi la République démocratique du Congo affaire passeport bandeko na biso bazali konyokwa bandeko na biso bazali konyokwa bato boteli makambo etali passeport bandeko na biso bazana mikili ya bapaya bazali na droit ya kozwa ba passeport na bango bapesa bambongo na bango 8 mois 10 mois une année bango bato babikisaka Congo bafeti yango ezoya bamaladi oyo etalaka bobele bango tozoka tofuta bandako be bango bitelo be bango tosepela mbotama obe bandeko na biso bopesa bango bapasseport bopesa bango bapasseport bandeko na biso bipe nyonso bozali likambo leteli passeport botelema bokende kotambola na baambasade bino botombola mungongo na faire passeport nga mpe naza koloba na bino elongo po ekomi nde lokola lisumu mususu kobota makongole nyonso yali malamu te nyonso bimelio bopesa bandeko na biso bapasseport tobikaka mpo na bango maman ya kozanga telefone po bandeko mususu bana bapasseport te akotinda maman ya 200 ndenge nini akotinda maman ya 50 ndenge nini akotsunga pe bandeko mususu ndenge nini ezaka maman ya ye moko te biso banso la kati ya République démocratique du Congo lobiko la biso ezali pa ya bandeko la biso balila mikili ya bapaya po a misale yalité le foot bafutaka te eloko moko ya malonga te bakolia be bango moko kasi boyoki biso so mitema mabe boboyi kopesa bango bapasseport bo biso tobika te tos basunga Congo te basunga Congo te bana mususu tikile lelo na batangi te bandeko bango bango na basala bapasseport te misale ekokufa bolingi kasi nini Congo ngo bolingi boni bokomande biso banso na bango bapesaka bato mwa mbale kopesa mwa makambo boboma mpe na bango passeport a bango bimae tokosala démarche monene na likambo etali bapasseport boni bato bazangaka ata identité mpe na passeport ekomaka lokola eloko moko spécial be na République démocratique du Congo manso ezali mabe sika ntango tolobi tose souleve bato balingi te na maponami nde boliki ye te mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akotiki ebonga po apesa bino ye alobaki asengi be demanda nakenga kati tolakisaki bino alobaki azosenga demanda après 10 ans nde alongwa na ye kasi ye azobunda mpo na manda moko etikali asisa lo bandako asisa bapromese asisa biloko mosusu aprepare mpe ya ye sika biso tokufa bakongomani banyoko bandeko toteleme tofungola miso makambo ekoleka lekola biso ezali su malamu te ata ko mabe yango ezalaka ata ko pe pasi yango ezalaka peyo ezali na nkita bato mosusu baleli balobi ezali mboka ya liboso ezali na nkita ebele mpe soki basaleli yango malamu batola bakozala na ntina te ya kobima sika bakolinga tosalela yango malamu ndenge nini soki biso moko tobundi te mpo na bonsomi bwa biso mpe biloko bya biso bizongela biso tala nde eloko lokola passeport ekomi likambo moko ya motuya likambo ya pasi moto banda akotisaki ti akufi mpe azwi yango te oyo likambo nini Félix okomi mpe na suku okendaki kodepose seki okomi citoyen congolais
bongisa petela no bandeko no likambo etali passeport kitaka na makambo etali misolo ndo leli kasi na passeport yo koka susa bandeko to lelaki bandeko no bakoluka pe passeport bakozwa te bato bavandi vandi na bambassade wana bekopa te eloko ya kopi te ate eloko moto akoki kokoma makambo ya moto te akoma be makambo ate na droit ya moto boni mpe bozosomisa bakongomani nsima boni mpe kobebisa mpe bonsomi bwa bayi mboka likolo eloko akoki kozwa yango na pete akei kotambola kaka na mobali mpo azwa kaka passeport oyo abimisi mpe misolomi ya ye boni bokosambwisa mpe bakongomani boyi boni ate eloko ya kope te ekoma bekope bandeko botelema na bambasade ya bikolo bya bino biso mpe totelema po ete congolais mpo asala likambo esengeli be tobima na balabala congolais mpo likambo ya makasi esengeli bato bakufa tokufa mpe likolo ya passeport na bino mpo bino bojwa mpo bobikisaka biso mpo toyebi biso eloko ya kosala te tobendi bato batali makambo etali passeport oyo ya bandeko na biso à l'étranger bopesa bango bokele kosombaka bango te bokele kosombaka bango kodivise bango bongo na likambo etali passeport moye bobimisela bango ya te be kosomba bango bayembelaka bino bakumisaka bino basalelaka bino sika bakolela mpe bapasseport misala mie bango mpe bokokufa sikoyo bolingi boni na république démocratique du Congo tobunda na likambo oyo po ete bino bozwa solution biso mpe toluka kimia tokei na affaire Denis Mukwege mwana mboka Denis Mukwege autaki kotwite alobi azali bongo candidat ya bétranger te azali na bétranger te azali kongomani iyo tondimi yango kasi makambo mwana mboka akosala ekomona na kiya ali ya biso te kabuya l'homme puissant tiela biso video bandeko na ngai bakongole na yeli bino video oyo mena tie yango nano na pause. Monsieur Denis Mukwege a fingi diaspora bandeko. Monsieur Denis Mukwege, candidat à soi-disant la magistrature suprême, candidat à la présidence de la République à démocratiser du Congo, a fingi bana ya diaspora. Eza video na ngina tiela bino ango, alobi nini na kati ya video oyo. Alobi que biso bana ya diaspora, tozali bato tozali na adresse kutu te na Congo, tozali na badresse ya batata na biso, me tozali na adresse na Congo te, tozali bato oyo to vivaka na aide sociale. Donc, au fait, biloko nyonso yo, nani afingaki biso, lomida afingaka bana ya diaspora. Que tozali bato ya pasi, que to vivaka na ba HLM, que to vivaka na aide sociale, que basi na biso, ba vivaka na ba aide sociale, lokola ba mama ya France kutu, ba vivaka na CAF. Lelo o Mukwege a réédité yango en un mot, ou en une phrase ya koloba ete, to vivaka grâce ya aide sociale, donc tozali bato ya pasi, tozali bato tozanga tina. Yo cher monsieur Mukwege, avant de démarrer vidéo, nangina loba na yo boye. Mets-toi dans ta tête de Tutsi, mets-toi dans ta tête de ta mère Tutsi là, que c'est grâce à la diaspora que notre population a pu vivre jusqu'à présent. C'est grâce au courage de la diaspora et à toutes les contributions plurielles, que la diaspora a réussi à mettre, à envoyer au pays que notre population a survécu, que notre population a pu se faire soigner, que des naissances ont été assurées, des mariages ont été assurés et qu'il y a eu de la nourriture, des légumes et même de la viande sur les tables de nos compatriotes au Congo. Tiens, on bien à Mutuna, ceux qui peuple n'a pas allié, Amélie, ils allaient grâce à la diaspora. Et biso bana ya diaspora to se faire même escroquer par nos propres membres de famille. Mingi ba se suicider, mingi ba boma bango peka kana ba propre bandeko na bango akei na Afrique. Donc yonde ngozawana na mutuna yo ya batutsi, o tiena kati ya mutuna yo ke biso peuple ya diaspora tozali peuple moko tozanga tina, que tozali peuple to vivra na l'aide sociale. Ozana liboma pe oye ko prétendre na tête na yo wana ya batutsi. Na elongi na yo ya zabolo nazali komona lero yo. Que biso bana ya diaspora tozali bana ya pasi, batu ya pasi, batu bazanga tina. Et oza ko se prétendre ko koma président ya République a démocratiser du Congo. Yo ko koma président ya Congo yo.
tala biso ba combattant vivant biso bana ya diaspora vivant oyo yo uti ko finga yoka ngai bien okokomaka président ya Congo te yoka tokoki kozala d'accord to tokoki kozala d'accord te soko ozalaki congolais tolingaki tosala dialogue tolingaki tosolola tolingaki kosolola sur nini toyokaki ke papa na yo et encore azamushi et encore nalobi bien parce que ezali même nationalité douteuse balobi papa na yo azalaki respecté parmi ba pasteur et blablabla et blablabla toyebi rôle na ye azalaki kojouer te na kati ya colonisation mama na yo toyebi ye te toyebi kombo na ye te toyebi origine na ye te tolobi bien origine surtout mama na yo uta wapi pourquoi na kati ya Wikipédia na yo pourquoi na kati ya biographie na yo kombo ya mama na bino ezate pourquoi tika na lobake kombo ya mama na yo parce que yo manque biso respect biso pe toko manque au respect tozali batu ya kofinga te mais tolingi toloba na yo kota yoka Mukwege okokomaka président ya Congo te toko combattre yo ti oyo bateki molimo epai na yo parce que balingi ba poste etali bango kasi biso ndenge tozali awa tozali ba idéaliste pe okolonga biso te lokolo fongoli boîte de Pandore na yo cher monsieur Mukwege oko supporter yango pe tokomema yo likolo tina suka alors peuple congolais boyoka siko makambo nini alobaki boyoka voilà na o démarrer yango des déclarations malheureuses populistes qui n'aident pas en fait à la construction d'une nation où les gens vivent. Moi je suis au Congo depuis 40 ans que je suis avec la population congolaise. J'ai construit des écoles en fabriquant des briques avec cette population. On a été avec cette population dans toutes les difficultés. On a cultivé avec eux. Je les ai appris comment elles peuvent élever des poules, des chèvres pour subvenir à leurs besoins en santé. Et j'ai fait donc la kisa biso même ndenge ya oboko la basoso to yebité congolaise en République démocratique du Congo. J'ai toujours travaillé avec mes mains, avec ma tête en République démocratique du Congo. Et c'est malheureux des gens qui vivent en Europe, qui vivent avec les subventions de l'assistance sociale de l'Europe, qui n'ont pas d'adresse au Congo. Ils ont peut-être que l'adresse de leur père, mais on ne connaît pas leur adresse physique au Congo, et puis se mettre, moi qui vis au Congo, d'être le candidat des Blancs. Je crois que le contraire serait vrai. Toute ma famille vit avec moi au Congo. Mes enfants ont étudié dans les écoles congolaises, les universités congolaises. Eh ben, je crois qu'il faudrait qu'ils revoient un peu leur discours par rapport à moi. Je suis le plus congolais de tous. Na banzi boyoki maloba ya mwana mboka 6600 volts. Pe bolandi mwana mboka Denis Mukwege boni akosabola ba diaspora. Kasi na yoki Denis Mukwege bozaka mingi shosho ya ba diaspora po ana yekolo Kongo ba yimayike ba yebiote to kosala lelo micro baladero otala. Bato bayebi fayulu bayebi bamuzitu Denis Mukwege bato bayebi ote to bundaki tumba pote to yebi to yeli bonganga oyo yebi kosalisa bato kasi bato bapesaki yo prix Nobel ezalaki bakongomani to yaki mindele mwana mboka Denis Mukwege bunda etumba ya solo ngana yebaki te kozaka papa ya Tanzania ngana yebaki kozaka papa ya kimia mena balisi kulu na yo salimi bale oyo ekola kisapenza kanzake yoko ya penzake elulu ezwaye bomaye oyebi nini batami na sima mokongo na yo bande ko ngai totala na ba candidat président nani oyo biso to ko voter lokola mokonza mboka nani oyo biso to ko pesa maboko lelo o na ba ebanso bakei bomitala nani nde o to ko pesa maboko pambate liwali zali pene esengeli biso to misimba maloboko na loboko po ete biso moko to mitekate comment noter que choix na yo nde ezali malamu te yoka pe baninga mosusu comment noter que maye oyo zali nango posa nde yango te ndeko na ngai tolingi lisusu te tonyoko lolenge to konyoko boye tolingi lisusu te tomisala mabele
lolenge to uti komisala boy. Pamba te mapona me 2018 esengela ki Kongo manyo sa télé masoki ba ko océan de la presse congolaise mana na ngala kunya de la. Lokola baboya ko télé ba programme tangola no bondi ya botar de bono et la remise ko komela bilo mamour d'angola la mokité de Florence ya matondo bido. Baboya ko yoka mbela na biso po ete mongongo mabiso mokolo ba makambo kasi bato ba ko yoka te. Na sima bobele ya kufa nde bato ba ko yeba ete océan zalaki palo baki bosolo kasi to boy to kufaka bongo bilo botombola kabiso. Tolingi na tango tozala bongo eboyoka kapembela biso pe tosala kamakambo tolingi lisusu makama bojo bate nini ezali koleka toyoki nyungu mwana mboka Martin Fayulu Madidi akendaki bongo kotika mongoloto na ye lokola candidat ya Lamuka pe komi kosala mwa peseke baboya candidature na ye po ete fangaki akei na kombo ya ECD po na tango basalaka congrès na Kisangani ezalaka ECD kasi ezalaka Lamuka te. Poete bango na kati ya lisanga ya boyoka ya Lamuka ekabone koma ya Adolphe Muzitu etikala pe ya ye pe Lamuka oyo esimbaki bendele ezali bongo ya Adolphe Muzitu tikino lelo. Kasi ezala ba professeur Kalele babandi kobimisa mpema na bango bampaka balobi ete Martin Fayulu Madidi akokaki kokele kotia mongoloto na kombo ya Lamuka te abungi pona nini ya engagé Lamuka na lisanga wana ezaki ya Lamuka te azalaki candidat ya ECD. Pourquoi akimi ECD? Pourquoi akeye Lamuka? Nde bato ya ECD bamonaki ete bango pe na kati na bango seki mona mboka Martin Fayulu Madidi azali penza komoza na bango te. Yango to sengi na kabuya akita pe na terrain akele ko tuna po ete balobi procès ekozana mikolo mezali koya pamba te ya engagé Lamuka pe eloko wana ezali kosala mwa pasike na seli tango bako traiter ba dossier ya bato bakolongola candidature na ye po ete yo li engagé parti politique na ye kasi engagé Lamuka ezali lisusu te pe Lamuka etindi atako candidat président moko te po ete atako Adolphe Muzitu akei bobele la kombo ya nouvelle élan engagé ki Lamuka te kasi boni Martin Fayulu Madidi ala engagé Lamuka c'est qui ezali dossier moko fausse yango tozali kosenga la ba peuple congolais botelema biso banso to bunda etumba pamba te makambo oyo kosalama ezala nkate te kasi océan asalobaki na bino po ete biso baso toyeba po mindele bali bobele komilengele oyo bango mpe lolenge akosala biso kasi likambo letali badepute totala nani tokopesa maboko na Sénat totala nani tokopesa maboko mpe maponami yango ezali bongo na pese pamba te bakolo oyo basalaki bokonzi bwa bango mpe bakozela kaka nini bakoki kosala kasi ngai na yo bakolo mboka ngai na yo bayiba kongomani nini esengeli tosala nasuki na ngai. Merci la Kaboya l'homme puissant, ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na Gloire Ngoma Misape électrique et prompt rétablissement na Papa J directeur recherche stratégique et sango mokonzi pareil avec miso babiso matondo makomela bongo gradier lompinga prompt rétablissement na yo gloire nouveau riche ma tondo makomela yo miradi saya pe mama lili saya wala bisika bazali bongo Lester Boluka bango baminganga bya biso ba traita kabiso nzoto matondo makomela yo Christian Ville la servante de l'Éternel et pourquoi pas directeur Willy bana oyo ba komema mo pepe ya sika po etela ko tombola pe pasteur wa biso Didier Lompingo azali pareil be biso ba biso pe bana la gloire banso toteleme na kati na alliance ya nkolo po ete to sunga République démocratique du Congo popo. Répondre à mes questions, comme je ne vous ai pas informé que j'allais vous appeler, je vous appelle en cascade simplement parce que... Pardon? Il n'y a pas un problème, je dois le faire, je suis à votre disposition. Merci. Nous venons de voir multiples vidéos qui sont en train de circuler comme quoi vous êtes en train d'abandonner vos postes. Tout le bango na mangala parce que bande korabiso mingi bayoka ka kipendete monoko mundelete. To moni ba vidéo na tongo zotambola lelo ko bobandi ko abandonner ba poste na bino. Félicitations ceux qui boyoka ni finalement na Félix et que bakor na bino zotambola bo décider bo abandonner to ndenge nini parce que na moni bazo bimisa bino na ba position bozala ki surtout na Bunagana. Les Congolais. Oui, et puis ça m'a marre. Bandé na ba Congolais, ndi bazo manipuler bango lokola bana. Ba vidéo bozo mona wana. Non pas que mon avis que Bunagana ne tombera jamais, jamais. Quel moment? Bozo mona vidéo. Omoni ya Kichanga, ya Burungu, ya Mweso.
ezalaki nini eza koleka nalo balingala facile mpona kolo balingala bakanza te ou bien nalo bana bangala loba na mangala tozoyoka yo tozaka na 6 minutes loba ndenge ozoba na mangala c'est beaucoup mieux na lingala kini ou bien nalo bana lingala bangala loba na lingala ya lenga te loba na mangala na biso ba civil ya bino ba militaire te ok bon nalo bana lingala kini nalo na makazo nalo bana lingala kini omoni ba video ezoleka wana ndeko na ngai ezali ba video ezoleka na Kichanga na Burungu na Mweso ezali nini biso M3 ba président ya East African Community ba ebiso non mpona koluka kimia esengeli boyokana sikoyo biso tosali nini donc engebene na makambo oyo bakonzi bayebisaki biso ke non bolongwa na betando biike bozonga nsima tosali nini topesaki oyo tobenga na français nto balingalaki na bazone na maboko ya East African Community Region Forces na ntango wana ezalaki dirigé par le général Nyaga aza moto ya Kenya ezalaki composé na ba Sud-Soudanais, les Ougandais, les Burundais, topesi bango ba zone wana na ba Kenya, donc Kenya, Ouganda, Sud-Soudan, Burundi, 4 pays. Ils ont appartenu à East African Community. Topesi bango. Mais likambo ya kokamwa ba zone nyonso topesaki bango, gouvernement ebandi kozwa et récupérer yango nyonso. Jamais gouvernement ya Congo essaie de bunda na ye et faire reculer biso ta 1 cm. Jamais bazana makasi wana pete bakoka pete. Ba zone topesaki na East African Community spécialement esika ba Burundi bazali Tshisekedi basali deal na président ya Burundi Ndayishimiye. Burundi ekomi kolata tenir FARDC. Burundi epesi bango ba zone oyo biso topesaka bango. Donc ndenge bakonzi balobaka ke non tozonga nsima tosede ba zone